qui, Excellence, Constant Moutamba, ministre d'État Justice, à cause de la coupable, qu'il soit condamné. Sokozala, innocent, qu'il soit quitté honorablement. Et pour ça, là, bien fort. Et j'ai vu une réaction, Balobi qui Zayem Talobi qui a prêt à affronter justice, sans même cause là-bas lever immunité, coup de chapeau. Coup de chapeau, Excellence, ministre Constant Moutamba. Coup de chapeau, vraiment. Soko ça la seule rwandais wana et Rosala malamu mingi. Mais pour l'instant, tikela ba nyosologue, tikela ba juge balabala, ba condamné yo, ba bimisa ba verdict nango, na bango mais biso to kozela oyo justice congolaise parce que tous en a confiance nango pour que comme justice ya makasi, oyaki na ba ambition ya bien, ba vision ya bien, mais soko yo moko tomber en erreur. La confiance n'exclut pas les contrôles, ça dit que tous en a confiance na yo. Mais tu peux contrôler à chaque dossier talimbongo mikolo ba congolais baza éveillé makasi fatia fongoli biso miso komi ga na marambo etali misolo l'état surtout que mato na biso to kaka ba millions ça nous fait toujours mal nous tous là et ça la vrai et ça la faux ça fait très mal aux oreilles ko kaka marambo ba détournement il y a ba millions en millions pendant que beaucoup de secteurs ezozela ezozanga ba millions wana mais bino bokendaka nango wapi ba dossier boye kitoko te mais boye ba ke mikolo tuzaka na ba dossier judiciaire sur ba dossier judiciaire et je crois si ko boza ja la suite à Joseph Kabila boye ki o lekeli boye ki makambo komeli Joseph Kabila bino moko na la commentaire te mais bienvenue sur Tindika Télévision, internaute, congolais à bonne qualité. Vraiment, Nazan et Senwa retrouver bino. Et je sais que Mikolo, toi les héroïnes da dossier judiciaire, dossier à détournement, les lots Nazan et Senwa retrouver bino parce que on revient sur plusieurs dossiers et surtout Yamata Takutudor na minute les héroïnes bato ba sepela ba trouver que justice c'est ça mi bato so bien les encore les motema mabe ça politisé donc vous pouvez tout dire mais na rappeler na bande ko mingi bazo sala ba ral bol na réseaux sociaux que réseaux sociaux et ko influencer na justice té et ba magistrat na bana ba on le moko ba banga raté. Merci d'abord la Junior Kapayana refait qui sombe sans oublier bon anniversaire na maman Élisée Matondo ya batu ya refait qui sombe mère donc ils ont fêté 600 ans. Il y a boy basi wapi ba maman à Londres bo simba muninga donc bo zala penena muninga boy les ba cadeau belé il y a boy la maman Élisée Matondo ba cadeau ayo kesengo à sentir que bozana affection na ye bolinga kay toujours et surtout que ba cadeau na bino les années très important souffle de vie 60 ans 600 ans 80 ans, 100 ans dans mon kidi. Et puis ça met dans mon tenue sauté. Et surtout qu'il y a 600. Bandero 600. Sur le monité qu'on dit maté, et ça au Saint-Thomas moni, il y a un moni moyen kanga monté maté, ngana lobby déjà. Mikolo ezaka milolo, tindika milolo, refait qui sombe milolo, maman Élisée Matondo Yende. Lelo masolo ezali belé d'abord merci d'abord la prophète Moïse Nyengele quelque part à Zolanda biso moto nzamba la kisaka makambo asa ibsengai la fois passée alobi na Kabila balakisi maboko ya kokatana mais boyebi prophétie moko pe Denis lesa bibisa kabina zomona bato FCC bo prier mingi pona sénateur à vie bango bazomona ngo bazel boni buzoba boyo bobangisa bato Kabila mais so zobanga Kabila banga ye moko zobangisa biso ndenge ni un étranger boye omona congolais mo apoma nzoto aninga finalement biso ba congolais basala biso na matière nini bande konangai yango démocratie ni biso tolukaka botike loko prophète Moïse Nyengela singa bi avion ezo décoller ba mataba kitaba bloqué façon tout bloqué mais avion moment de décollage ezo ya deal Nzamazana kati Nicolo na dit que tout est mis en place pour l'élimination physique à Tshisekedi. Mais est-ce que les Américains vont dire mais la bino bossa le est-ce que les Américains vont dire merci na maman Yohan Hollande biso depuis Bruxelles
Merci la grande sœur propre Annie Ngalula depuis Canada avec Charlie Moulanga. Toujours besoin on a branché pour la Rolanda biso Roger Boya depuis Canada encore ya wana. Tous allés ensemble bino boyebi. Refait Mayayos Léon Munzadi Bozala bino. Thérèse Moulumba depuis Maryland États-Unis Zalawana. Maurice Toko depuis States Pakazalaka wana. Bobenga na boya ebele. État de droit ou rien. Tant ekoki état de droit et kozala très mal compris pour la bato mususu mais makambo matata je crois que ba dossier zo fungwa manikolo ezoya bino boko lemba tikutu awa mbalo lelo na moni ezo toucher tilo ba ministre en fonction et to koloba po biso musala na biso za koloba boko to koloba te to loba penda na loba wa na to kon se demi kolele kinga bi Constant Mutamba ministre d'État, ministre de la Justice, l'espoir de tout un peuple. D'ailleurs, c'est une campagne dans les réseaux sociaux. Touche pas à son excellence. Mais attention, dans un dossier à Constant Mutamba, comme on rôle à Lingette, il y a Zarag inspecteur, il y a IGF, inspecteur général, il y a IGF, il y a qu'on contrôle sur l'État. Mais tu vois qu'il y a un dossier, il sert sa personne, bien que la justice, non, tu vois qu'il y a un côté. Ni procès, ni bandité. Mais est-ce que c'est interdit d'exclure pour n'aller pas contrôler? Non. Confiance et exclure contrôle. Je remercie le procureur général il y a cour de cassation, Firmin Vonde, où a adressé mon candidat à l'Assemblée générale pour lever à immunité. Il y a Constant Mutamba. Mais la recherche de l'image Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Mais la autant les Kamwale Trana. Ba député ba beti maboko ba sepeli ndeko na bango député yesu so ya pamba na moni ba le sengomba mais quand il s'agissait de matata na santaki résistance na santaki ba prise de position or matata yiba kala ya esa justificatif bende mona na matata yiba to moni ba député ba bimi na défense mais na pona Constant Mutamba na moni ba député ba za propre na pona immunité na ye longwa nzambe non on ne comprend plus rien. On a prévu avec législature, avec le pouvoir Riafati, avec le régime. Makambo ya détournement na bisaki bino soki bozo koyoka ngo mingi ezoko bima na régime Tshisekedi. C'est tout simplement Tshisekedi muto alinga ke zala bongo. To bandaka ko dénoncer soki to koyoka parce que sou Kabila batiaka biso ba kadena. Bato Kabila na 18 ans na zo selino ba congolais bayiba ya makasi. Mais le grand problème, c'est que nous avons tous les peuples, nous avons ignorance, raison. Donc, on a dit là, tant que tu serais dit que puisque ça dénoncé, et que tant que Kabila Batouba y baraté, pour te dire qu'il y a une dénonciation. Et tu serais des années, il y a là. Et moi, on voit les choses. Les voleurs d'aujourd'hui et les voleurs d'hier, il y a un bon, il y a l'État. Justice, nous sommes Congolais, Colombo, on est Tolobi, Balande la Moutounio, sans exception. Donc, on a appartenance politique, donc on a appartenance religieuse, donc on a justice, et on a pour abattre tout pays à l'équitable. Biso de Toloba qui a biso de Tosuita qui a biso za bolimo na biso tolingi mboka na biso na ba imboka pe tolingi te ce qui va passer responsabilité il y a l'état mbongo ya l'état au komisango ya yo privé et sur ça to kosala na confiance na muto atamoko te. Attends, ça la bien nini aux ara loyal et pas président mais herba monio lobo on touché bon à l'état boloko wana yemo ko soutenir kiango azape pona yango si ça dépendait que de notre chef de l'état si ça dépendre quand na yemo depuis premier mandat mais le batte belé bakangama si ça qui ka pona yé mais le ko na ya zanene émotion ta boyane belgérance à lobby justice indépendante. Botika justice de ça la musala n'ont pas de commentaires. Ceux qui n'ont pas commenté makasi na masolo ya matata pone c'est parce qu'il est déjà condamné. Voilà, c'est ça. On doit maintenant donner nos avis. Nous avons maintenant le droit de critiquer. Et surtout on a moni où ça linga bien. Cour constitutionnelle arrêt nango ezanango donc non bani on interjeter appel te eza prévité Marc Joanne Zate il doit vraiment purger ces 10 ans. Et bien, ce que vous allez saisir. Est-ce que ça donne aussi la leçon aux autres qui continuent à voler, croyant qu'ils seront couverts par-ci, par-là? Non.
récréation à l'essili lango. Et ça la présence cour yem rosoka ko na mbeba ba kangaye. Partout, il faut banqueter fungoma que tout le monde contrôle l'autre. Pour na to veiller kaka pour na bien-être ya mboka. Oyebi na Chine, so ba yoki na makambo bango ba kangare ba bomba ndé. Biso ko encore président ça n'est bien pour la démocratie, mais attention ailleurs c'est autre chose. Eh ba de konanga ba congolais anga ba congolais de bonne qualité na ole la bino mabe, mais ba congolais ba mauvaise qualité ya ba nous les Katangais, nous les bateaux Maniema, nous les bateaux Nord Kivu, nous les bateaux Kisangani, nous les bateaux Mbandaka, nous les bateaux. Non, ça n'est fini ça. Juste c'est lui Makamwanata. Désolé. Alors, VK contre Constant Mutamba. Non, ils ont VK contre Constant Mutamba, mais VK n'a tangué penane sengonyoso. En tout cas, Constant Mutamba, j'ai compris qu'il dérange beaucoup de personnes. Rien que voir l'altitude des gens. Mais Constant Mutamba a fait payer penengeni yo muto mibe ko boke signer contrat de gré à gré tel que n'était OK. Je crois que aux amuto maïle on a peu commis tika yo moko samba mais au leto commenter trop ezalaka soko monité kondimate toyo kanalu ndengeni ni Vital Kamerhe président assemblée asolo bela likambango. C'est parti. Informé, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander aux... Alors, retour sur ce plateau, bato INC Sengweza Kuna. Alors, tokoye ba parlement, eza union sacrée, eza majorité, ça va se savoir sur le dossier Constant Mutamba. Est-ce que les députés vont voter pour enlever l'immunité? Ça va se savoir très prochainement, les jours à venir. Mais là, on vous met déjà dans le bain. La critique, mais bateau, déjà, touche pas à son excellence. Ah, son excellence, son excellence va toucher été. Nous voulons. Réseaux sociaux, ça n'est pas influencé, toute la justice, c'est ça là. Ce qui, excellence, Constant Mutamba, ministre d'État, justice, à cause de la coupable, qu'il soit condamné, soit innocent, qu'il soit quitté honorablement. Et qu'on ça là bien fort. Et j'ai vu une réaction, balobi que Zayem talobi que Aza prêt à affronter justice, sans même cause là-bas lever immunité nae, coup de chapeau. Coup de chapeau, excellence, ministre Constant Mutamba. Coup de chapeau vraiment. Soko ko sala solo ko ndengwana et ko sala malamu mingi. Mais pour l'instant, tikela ba nyosologue, tikela ba juge balabala, ba condamné yo, ba bimisa ba verdict nango, na bango mais biso to ko zela oyo justice congolaise parce que tous en a confiance nango pour que comme justice ya makasi, oyaki na ba ambition ya bien, ba vision ya bien, mais soko yo moko tomber en erreur. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ça veut dire que tu as la confiance dans eux, mais tu peux contrôler à chaque dossier. Talimbongo, Mikolo, Congolais, Baza, et Veye Makasi, Fatia Fongo, les bisous, mis comme gars, Namarambo Tali, Misolo à l'état, surtout que Mato, il y a millions. Ça nous fait toujours mal, nous tous là. Et à la vraie, et à la faux, ça fait très mal aux oreilles. Détournement, il y a millions en millions. Pendant que beaucoup de secteurs, ils ont des millions, mais ils ont des wapi. Les dossiers qui sont côté main, tout ça, dossier judiciaire, c'est le dossier judiciaire. Et
Je crois, si quoi vous avez la suite à Joseph Kabila, vous qui est lié. Vous qui m'avez convenu Joseph Kabila, bino moko. Dans la commentaire T. Mais, à retour dans Mouloua, FCC, PPRD, Bolobinini, vous continuez lutte, vous venez ensemble dans la prison. Dans la accompagner ce que Joseph Kabila dit prison. Dans Moutou Bakasi, sur Bopé Sakié, China Rambo, comme incapable de regarder ça. Ayaka clandestin, Abimi clandestin, à Kokozon est sous clandestin. Puisque dans le 97, Ayaka clandestin. Abimi Awa clandestin, après Kotika pouvoir. Clandestin, Azongeli Bilambane Akala rebelle, Koboma Boma Batukozo, prise de position, Makamuka Yamabe Mabe Moutou Mobimba, et puis grand commerçant. Merci à Jean-Pierre Bemba à prendre 30 ports fermés. Il y a eu Moutou Joseph Kabila, donc Congo Mamba. Ce qu'on faut voir, 30 ports au Kabila, là, il y a un pour Kabila. Il y a que Kabila a 30 ports privés. Il y a un cas dans cette awa. Bateau ya kuta kana Congo, a kuta bango 30 ports, mais il y a un chef de l'État 30 ports. C'est comme l'activité ni les agos, il y a 30 ports au Kabila Zalakanangoa. Vous évitez. Vous allez ignorer. Est-ce que vous y êtes? Merci Naja Perbe Madengo Kangi Bapor. Alors, Kabila, c'est tout à fait Nengemokona Kagame. Bazar le Kolomoko. Le président Moko Baya pouvoir, Baya commerce. Pour ce que moni ba société tout ça na Rwanda, ils a FPR. Business tout na mokili FPR et c'est le même esprit où ils a pas Kabila. Donc, Baye, ba privatiser ba compagnie, ba privatiser ba zoo, ba privatiser ba supermarché, biloko mingi ya bango ba port, ba société tala kele non. Yemo kwaza na mbongo koleka pays. Ce que moni mutu mo abomela Kabila nzoto. Nga isalinga nzoto malili ba congolais pardon. Bozala ka boyete refema ya yo suboyete pardon de konangai. Léon Munzadi. Na pesika no jitivi raison. Makamuto sala na Congo za makamwa soni. Et on a mon asko botelemi, boni ko Philippane Tshisekedi, boni ko Philippane régime, bobo sali bato babandaka mabe uta wapi, mabe uti wapi, mabe zapa ya nani. Et yango wana biso tolobi Nzambe azana contrôle et ekoleka boyete. Nengi botu ko landa wana Vital Kamerhe wana tangi bobi servo zapa ba député, mais toujours dans le dossier, il y a Constant Mutamba à la loupe. À la loupe mutu moko taza la district congolais tous allés au téléma. Donc tous allés mutu to côté la té. Continuité à l'été, vous avez constamment condamné, ministre de la Justice, vous avez non, non, pas un jeune papa, il va à la base contre eux, basa ko monnaie mystique, papa. Biso toi na mutu mokote tant que verdict est tombé, to le beraza innocent. Oui, tout le monde a la présomption d'innocence, mais à ce stade, tout la justice et ça la musala na moto. Ça d'accord? Yo posa d'accord nanga bato mokili maman nyoso ya mokili mobimba ba congolais ya diaspora partout tous ala d'accord. Deuxième problème, dossier na biso ya Dul d'ici le 15 biso na Rwanda. Mais makamoni ntomoni na molimo. En tout cas prophète a bisi ngai nanga la bisi mo biliaki biango bikoki. Kala mingi te bomo na makambo zoye la bango. On dirait bango bakoki marabango. Kagame namoni a organisé ba conférence na kati ya Kigali na ba dirigeants africains bazaki na ba Ramaphosa soki ndenge nini ba solo la kuna ke bakamuna biso Union africaine ezalaka pour Congo te Union africaine ezalaka contre Congo. Union africaine ba prise de position na bango batikala ko condamner Rwanda contre ba question te toki ko ba payer to zarana caractère ya ko fustiger entre autres ba américains ba européens ainsi de suite. Mais tout le monde bango baki ba condamner Rwanda ba pesa ba sanctions. Mais aucun pays africain bazali solidaire na biso ba congolais jamais. Nous on a perdu des millions de morts, mais aucun pays. Au contraire, la plupart des pays africains c'est nancé ba soutenir Rwanda, baza balé à Rwanda pour nous déstabiliser le grand Congo démocratique. Et tout ça au vu aussi de tout le monde. Et les lots bango ne ba africain ba lobi makamna biso africain to sur le biso ba africain na ndenge na biso oui. Kagame avato sur le makamna biso africain bimisa basodano ya M23 na ya RDF na mboka na biso kubana na Kabila ti soda suka bimisa bango nyonso o to bakota na kota brassage mixage bimisa bango nyonso moto sur le là en africain. Voilà, Dul todo signé na Rwanda le 15 juin. Pourquoi? C'est parce que Rwanda n'est tout signé qui na SCC le fait na Qatar. Pourquoi tout signé na Rwanda na Qatar? C'est parce que tous allons agresser na Rwanda tous les groupes
au boyokaka na esana eza œuvre ya Rwanda na Uganda. Donc biso en réalité to na neto na ba rébellion te au moment ba rébellion za financé na ba adversaire na biso na banguna na biso na ba voisin na biso. Et pour votre information, comme on l'avait dit dans la vidéo, le cas, et toujours exemple, l'artiste rwandais Corneille, a fustigé quand même comportement du gouvernement na bango. Où est-ce qu'on initie les citoyens rwandais, na ba congolais pour pendant que ça œuvre gouvernement moi ya assassin criminel, ba rebelle, ba bandit, de grands chemins. Bango ne baza la base ba makabo belé. Et na ngoto ko tika tante. Voilà pourquoi biso tozali ko telemela likambwana. Et c'est après Bamaramone Soso que si les deux hôtels le sachet là-bas congolais on baza ba wapi to travailler là-bas même na idée à gouvernement d'union nationale parce qu'il faut nettoyer ça les mains nettoyer prophète Moïse Dengelabi nzamba ça la nettoyage malgré ba complot ça ma tasse mikolo pour la éliminer biso kaka chef de l'état physiquement mais to hôtel là soki boko longa ah la lina za la mulaite na za la mukuse président sud-africain Cyril Ramaphosa bakutani na Donald Trump. Na kosolola bango Congo aye na kati ya débat na bango na zo tiela bino image bien que kozala en anglais anglophone bossa la ba traduction na bandeko na bino Donald Trump d'après vision na ena komona na ye amoni que na Congo rébellion ezate tozalinde agressé par ya Rwanda je crois parmi ba makambo ba sa Kagame le 15 juin et après signature on a tous les besoins ba Kagame ko sala c'est lui qui va tomber et dit oyo bato mingi basi bamoni yango eza na désavantage ya Congo mais bozala surpris que Kagame moto akokwea je vous garantis je vous préviens déjà et boko sentir d'ailleurs so botali bato 23 mikolo na ba passage na ba média baza déjà na malaise permanent bakomi ko défendre Matata Ponyo bakomi ko défendre Joseph Kabila bomoni ba wakancha bakomi bilobela bakomi moni tito bomoni bodabo tous ces agents ba diversion basi ba yebi que et indi et ba congolais à mauvaise qualité ba na ba émotion ba bi chilongo akende boya mbangu M23 boya nanga bakomi wapi tuzo fungule nanga ba couloir ndenge ba fungula kango na ba sen kona ba SSC na ba parti politique na ba décider na ba lamuka boke de ko sangana bino tout mais un an de fait de recevoir ba sentiment na bino et ko le rater sika morote léger. Les dés sont déjà jetés et votre sort est déjà scellé. Dommage parce que ça va inda. Alors, parce qu'on parle de ça, bon la nana nous, Donald Trump président des États-Unis, là Cyril Ramaphosa, ndenge lisule leki, lisolongo, dans mon avis je crois on a effaza la masse boulos mutazwaki maloba. Je n'ai pas bien vu parce que na moni na mupanzi na kati vidéo, mais c'est en anglais, hein, ba traducteur bana Londres bana States bana Canada bana ba pays anglophone bino non bolandango bongo bo commenter bo sala ta bande ba traduction na nini na à travers ba commentaire Léon Munzadi rife mayayo c'est ce que vous après on a sala la bango ba franco pour donc bo sunga pena pardon bino ba congolais bonne qualité bo sunga banga bona na vidéo wana ya Cyril Ramaphosa président Afrique du Sud na Donald Trump bien que ya bango na bango moko pe considérer ba dossier na bango peza ki dire mais ngana tia bino oyo kombo ya Congo dimbaki na munoko ya Donald Trump en tout cas na bino ke mikolo yo Donald Trump a na mission pour la RDC et bato bako zala vivant les jours à venir to ba mona makamnenge ko zala to landa bongo to ko tana juste après c'est parti. We heard about it. We've done through some very talented people helped settle a war that's been raging for years, Rwanda and the Congo. And I think we've done it. Believe it or not, I think we've done it. And could you just say a few words about that, my friend? Yes. A couple of weeks ago, the two parties signed a declaration of principle in which they've agreed on the way forward. And they have both submitted draft peace agreements, and we have put together one that incorporates both of their suggestions, and we've given it to them. So we're in the process of finalizing looking this. Good, right? Looking very good. No, we have to thank you for even those efforts because the African continent, particularly SADC, our Southern African Development Community, has for years been seeking to foster peace in the Democratic Republic of the Congo.
So all efforts, including those from outside the continent and inside the continent, are really worthwhile. We are removing our troops from there so that peace can then prevail in that whole area. And we hope that with the support of the international community, we will really have peace in that area. It's so vital, it's so important for the whole region. Well, we sent our people there, and I think we did a very good job, as headed by my friend, and that was great. That was great. I mean, I'm just hearing phenomenal reports because all I'm hearing is death, and they're chopping heads off, and it's horrible over there. And it was really brave of you to go there, and I really appreciate it. And it looks like we have something very, very substantial. We also talked about trade with them in terms of rare earth and all, but really more for the. It's like if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. We're trying to settle Russia, Ukraine. We spoke with. Voilà. Donc je pense que on va anglais, boyoki message. Donc Rwanda, biso tozalakande en guerre na Rwanda. Voilà pourquoi tout ça ko signer c'est le fait. Ce qui yo congolais zo côté la bato baza sima ya Rwanda ne bomoni ki nya Rwanda baliba kumisa ngo langue nationale na bato baliba. En tout cas ce que Donald Trump azala ki te ba congolais. Ah non. Yo ka ba version vraiment misère. Oh ba Swahili ba Swahili ya wapi. C'est mambo ba Swahili za wapi. Bande ko nga ba katange bino pe botika busobologie bo wana ngoyo. Ah bon, heureusement que ça ba katange nyonso tout. Heureusement, les vrais Katangais ne sont pas dedans. Mais les Katangais ne sont pas dedans. Bakangaka Kapen. Edi Kapen. Azala ki Katangais, bakangaka na ndeko bino Katangais. Namona place botelema bosala teke nous les Katangais. Katangais mutakanga général Katangais. Or Joseph Kabila nde baboma Mzee Laurent Désiré Kabila me bakosala James Kabarebe et bakosala na Edi Kapen. Namona bakatanga place boleka teke nous. Namona bapanza katanga bakatango komanda mundamu na pas bakatange. Namona bobima teke nous d'ailleurs pas baki ngolobela likibino likamwana. Alors ressaisir, vous se ressaisir na mbino bakatange. Bakatange 18 ans ya Kabila, 4 ans ya Mzee. Basale bino nini ya spécial bino bomoni kuna na katanga. Au contraire ba bomela bino bande kuna bino. Ba bomela bino ba samba kaputo, ba bomela bino katumba mwanke. Boloba rien bo vanda nye ba katanga ngo na ebite bozo ba katanga ngo. Boza 3 sortes, 5 sortes, 80 sortes ba katanga bindengeni. Po de boka motema mabebo bino ba katanga bande kuna ngai. Pourquoi bonino se soustraire na Congo? Ne ba katezela nini na bino? Bande kotozala la bolingo ya Congo na ba Congolais. Bino ba trop tribaliste bino ba katanga. C'est quoi avec vous? Oh. Na ningi ba spectacle ba katanga ba sala ka bisote. Et il y a des gens qui ont Congo central, des gens Congo, surtout que pas na bino, ba oto sala ba découverte ya cuivre koleka ya katanga. Ba sali découverte ya coltan koleka ya Kivu. Na lingi te comme lobby ba autochtone ya katanga soki ya Congo central soki ba ko na mbeba ba yibi mosolo à l'état to mo na bino bobimio. Nous les Bakongo, nous les Manianga, nous les Batandu, nous les Basingombe, nous non les Bayombe to boyi, boyi la biso ba chanson. Tozali une nation, c'est le Congo. Et botika justice c'est ça la musala nango, ezali très important. En tout cas, ba dossier ezali belé, mais bobo ça na date très importante le 15 juin, ezali date moko egozala historique, date moko mame
mutu nyonso to azala éveillé parce que tozokota na page yango me mikolo ezoya ezala makambo boeleka na Congo awa bozala éveillé bozala prudent beaucoup de vigilance parce que ça va tellement bouger et que bouger classe politique et que bouger institution et que bouger biso nyonso oyo mbonge bambonge ezoya mais il y aura des mbonge positifs il y aura des mbonge négatifs et on va makambo comme kamwa parce que actuellement makambo ya Congo nzambe yemo comme doza ko agir en tant que ça yo te parce que nzambe abimi na kata ba sentiment na biso nyonso tu batu awe za nzambe mutaza ko bunda bitumba ya Congo il y a que deux acteurs en tant que bunda ba bitumba na ils allaient Donald Trump président des États-Unis na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président RDC yende topé samaboko to soutenir to mimisaye to kende liboso voilà on a bombela bino pona mkolo lelo tozala ensemble na bolingo ya Congo na ba Congolais surtout to tsanzambe liboso makambo na biso nyonso. Merci na Junior Kapaya, merci na Refek Isombe, merci na ba Congolais à monde entier bozogi le ba Rolanda biso bo s'abonner bo liker toujours on peut sa confiance na tindika tozali pour na kopesa bino d'information nyonso ndenge ko lekela à tout moment biso tozi occasion ko loba o le kaki to rattraper o ezo to annoncer o eza présent to ko sala ngo to ko décrypter ngo pona bino et tous allons toujours ensemble na bomoko pona bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Merci na ba onustu bolanda ki biso na bosani juste bon anniversaire na maman na biso Élisée Matondo ozo fêter 600 na 600 ans na ye donc tozali sima na yo maman Matondo mingi ya biso ba cadeau ya wana ba maman ya Londres bocha muninga maboko mokonza Liverpool bocha maman Élisée maboko ndeko bozala na bino tout to bengi bino ba maman ya mokili momba lokola ba maman Laurence lokola ba maman biso Aninga Lula mama do ya Didier Senga depuis Afrique du Sud donc tous ensemble David Cash à la papille depuis States quelque part en Floride donc en tout cas tous ali bisotu ensemble pour na makambo etali Congo na minute oyo peuple américain azali ko bunga makasi azali solidaire na ba Congolais mikolo koya biso na peuple américain to kozala bomoko to travailler ensemble to marcher ensemble parce que biso na bango to sala deal du siècle partenariat ya mukwa ke ya bomoni ba politicien ba o bazana positionnement te ba luka positionnement Moïse Katumbi a créé ba lobinga minene na États-Unis mais il a échoué lamentablement donc batu nyonso ba ko combattre Tshisekedi ba ko échouer. Martin Fayulu désolé a muto liboso alobaka procès Bukanga Lonzo il faut justice tellement pour na bakanga gamelelo ba mu défendre sous matata. C'est comme ça avec les politiciens congolais sont des vrais versatiles mais est-ce que baza ba tokolanda tolanda bango rien biso to mi pesa na nzambe aya au secours ya makambo na biso to tribunal na maboko na nzambe wana yo sengaka grâce na nzambe apesa yo vie ezala mulai po mimonela makambo koya biso pe bo prier pour na biso bo prier pour na mokonzi mboka jusqu'au 30 juin nde wana pena tokoko kitsa mabondeli mais pour le moment to telema makasi na mabondeli pour na to protéger davantage parce que banguna bazana kati makopa makasi pour na kaka ko déstabiliser ko détruire surtout ko boma physiquement parce que bango nyonso na ba cop na bango ba to belé ntoka bazaki na bango ba to Kagame ba hypocrite complaisance ko sakanate alors nzambe aza ko sala makamna ye ya on a le bino que prophète Moïse a yebsingai nettoyage ko salema ya makasi et Congo o boko seka o boko chola boko mona Congo et ko bonga biso za na conviction to ana kondima makambo malamu ezoya soki bato bakasa ke ba eko bozo bimisa ba détournement ba millions et ko influencer dur pour ba américain baso basalaki d'étude pe kala ba yebi biso pe très bien basi ba étudier biso kala et biso na ba américain to ko kabonate puisque l'histoire date depuis 1884 aux États-Unis azawa na Congo on mbalo ya bomona na nenga bonzambe kaka biso ba Congolais déjà côté dollar surtout yamba ba américain libela boyebi biso mokuto mbongo na biso moko te katana to zoka mais ba américain to ngata katana ta mukete mamoto ba oyo te d'ailleurs ba américain ba botela na niveau biso moko ba Congolais to za na avance na États-Unis ti lelo ba dia ka $1 mais biso déjà ba américain ba Congolais to démonétiser déjà billet ba américain à $1 na Kinshasa dia makate $1 va changer yote jamais
Donc niveau américain boya na Congo déjà et si tu yamba bino na molimo kala banda kala déjà tous ensemble et surtout que tous déjà monnaie o ya biso moko to tia yango na se ya bino tomatisa o likolo et na États-Unis était so bato bazalaka na ba bia ba $100 pamba parce que je me souviens de 2015 Franco Simpuki atindelanga ba Miss UK Congo ba bima ya 2015 ba ya awa bana wana ba uta Londres. Bana ba Joyce, oui, c'était Joyce, voilà. Baya Kishasa, bazaki ko sutreso ba mona ba congolais bazo manipuler ba bia ba $100 $50 pour la bango ba mona ngo somo. Ça dit que elekela ka batu niveau dollar etambola na Kishasa en liquide au mona bena mutuna ya lo carton ba paquet awa mais awa ya place dollar ya la dollar so Congo dollar na ba pays bozalaka na biki bosalelaka ba carte bosalelaka ba transaction na bino na ba téléphone tout ça mais biso a cash na liquide des alars tambolaka pamba biso ke bimaka bino sala yoka bato bakanga bango na ba mifuku ya ba dollar même na ba aéroport donc biso déjà tout ça j'ai royamba ba américain alors yango to lobi nzambe aleka na contrôle kimia na mabota na bino nyosto eleka malamu tokutani très prochainement bobo sana évangile te bolingo ya Congo na ba Congolais soko monité kondimate bye